bamasa ebele ya presse oyo yango ozomona bana mibale ebele bakomi obeta bango na bafesi po vitesse na lokoso eleki trop France Temai mwana mai air akotaka douche azobima na monaka ye mwana mai pe soki akowanga na nga na nyonso andimanga ata ndenge azalaka mosutu nalukela ba docteur nafuta bambongo na nga bakate ne fiske mosutu projet nga ndalobi na matanga wana ba leader nyonso bakoya mais leader moko kaka nde baboyi na bango aya alobi na charge ya matanga wana vraiment ba musicien nyonso baya mais leader moko na mouvement na ye batia likolo te 001 quoi, nyonso banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raph Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo Congo ça la force militaire na Congo Promo Congo Kande le ber wata mais pendant sikoyo baptiste tout bangini moi allez voir Congo Promo tv5.com Raph Ngindu Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambete, Mobumu. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Malala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo deux fois avec le boss Raph Ngindu qui tape. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Monsieur Nassoukezaka Raph Ngindu, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Parce que tous na Boston on Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1. Et l'internaute, merci beaucoup, très contente d'être parmi vous aujourd'hui encore. Nous disons merci à vous qui êtes là pour nous suivre sur www.congopromotv5.com. Merci encore une fois à mon boss à moi, lui c'est qui? Lui c'est Raphaël Ngindu, l'ingénieur, papa de papa. Mon boss à moi, merci à toi encore une fois. Votre belle émission que vous aimez bien, les stars avec votre Neymar de la presse congolaise, numéro 10 de la presse. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir pour vous mes confrères. Ah, vraiment, tu es mingi. Kosola bande konanga Italie, bande konanga presse. Tozana Ken Piana pito pale nazana Kevin Pandale Kichu, nazana Francis Iba. Tosola mingi moi si j'ai mon cause à pour na marambo ya. Ne kona biso to kotika biso que son âme repose en paix. Zobozi ba petit balimbi kabakanisa ki Bouddha blanche que son âme toujours repose en paix. Ba te ba bazolo ba journaliste internet. Bien bobo mi si zobozi na ba question na bino mano tuna ye bona bo mi so sope oh non eza bino teza eza kofielo mide mi so za ba maikari na ye siko ne na za na bande konanga to mais comment ko débattre moi li solo oyo mais avant de commencer je dis merci à Gis Biakou, merci à toi, merci à PL Patrick Lutumba et merci à Francis Bozo mon ama de longue date, mon ami de tous les temps, merci à toi Kevin Pandale Kichu, bonjour. Bonjour Tania Mabedi. Boni. Kitoko. Et c'est vraiment quand on émission dans les stars et ça l'est vraiment bien. Boni Basango, ba news. Ouais, ba news ça va toujours, on s'est présenté nano. Oh bah bien moi c'est Kevin Pandale Kichu, papa Malongi, journaliste pas Nolita Mboulessage, Congo Top News, pas Nolita Mboulessage, équipe nationale toujours d'aller bon. D'accord, merci beaucoup. Nous avons Francis Iba, il y a Congo Web Télévision et pas président Chabani Record. Bonjour Francis. Bonjour Tania. Boni. Ça va en forme. Bonne expression. Expression évolution qui toque. Et c'est comment c'est Royamba, l'émission là, ça vraiment bien. Camille était au banane ce sujet. Quel piano Boni. Très bien. Bande retour ba Ken piano zala ne bien santé. Santé na ngona ba américain belé ba luka bazoate. Donc il naza pena très bien, il y a très bien. Donc il est très pépele. Merci. Merci beaucoup. Au moni Ken piano banda na moi chaleur Badel Jogo bayebi ba Richard Amele bayebi lelo siko na bandi na moi doucement po makambo na moni na internet ba titre na moni na makambo na landi. Et comme on peut s'en apposer à Otika Moussala, il y a internet. Mon boss, mon boss à moi, Raphaël Ngindu, l'ingénieur. Merci papa encore une fois. Ken Piana. Ils sont là, Zobozi, Batbazo Loba, Batbazo Benga, Batbazo Koma. Que ça pour un biso, journaliste internet, des questions tout na.
totuna ba question za bien te za valable te ba question surtout ba jeunesse ba dans Angola kuna ba onde ba bomi zobozi okoza na lobani okoloba na likambo wana. Merci ngalo baga chaque fois nzamba tinda biso na mokilio pour na 3 missions. Parce que 3 missions ana mutu po o accomplir faut en a chance. 3 missions ezali naître, vivre et mourir. Koku feza mission na biso suka oyo toyela na mokili oyo. Ebele bakufaka na mission moko abotama eka lelo mso akufi lelo. Mwana nzambe Jésus Christ kuta kufa na 32 ans wana pena mwana ya nzambe. Mais zobozi nzamba pesi grâce à vivre batin ebele asali ba succès asali makambutu o mutako sala. Lelo zobozi je ne pense pas qu'il y a koufi na se ya ba 40 quelque. Zobozi a koufi na ba 40 quelque donc il y a zo ki tempé à revivre na mokilo ba koufi ka ba sœur ba âge moko ndenge ba sœur Marie Misambu ba koufaki. Donc il liwa mutu na mutu azana tana ye oyo ayela na mokili na tana ye oyo il faut quitter terre. Parce que nous tous, nous sommes censés obligés de quitter cette terre pour eza abisote mokilo eza abisote. Donc nanga na yo ndenge to sa l'émission boye. Un jour bakolela biso kaka. Po eza nzela mutu nyoso. Donc nalandaki na be émission ndeko na ngai Pacho RFI azoleka na ba livre soit disant ba livre magique. On a zobozi bakisi na ende lieye boy na boy yaza magicien nazobi sabana poto Pacho RFI bon contrôler mutu na e très bien parce que oh yazo sala côté le mela mowei kofinga mowei kena malembe non ken piana pito pale ye Pacho RFI amisi ba livre on les a concerné nini na liwa ezobozi. Merci beaucoup. Yazo ya aza flatteur. Pacho c'est un vrai flatteur. Ngana kota prison makala. Pacho azala epi mutu nanga aya kotala ngate me Koffi Olomide bakangi lelo lobi Pacho aya kotala Koffi Olomide. Pacho aza mutu alandaka mutu pon intérêt. Lelo zobozi akufi Pacho azoleka na ye à se faire voir que yé de mutu oyo Koffi azotinda alobela par rapport à liwazo bozi. Makambo Pacho azoloba. Je pense que ce qui Koffi Olomide moni ba image. Koffi a sepela te que zobozi akufi liwazo bozi un inconnu comme Pacho asa la ngona tifeti. Zobozi zelana expliquer yo. Zobozi alonga chez Koffi Olomide aye pas faire regola. Baseriana sko Pacho RFI nazo sala promotion ya faire regola. Baza 2 personnes au bazala fana na plateau kofinga Koffi ba pesa Koffi ba kombo nyoso. Lelo razo bozi ya Koffi. Amin timi na ye. Oto ebelaki bango kwa mi basankara ya kofinga batu bango mibale. Muninga Koffi yo komi oleka TV likola lokoso ya mbongo soki azoluka peut-être bilamba. Aya asenganga en coulisses na asenga Pacho teke pona kabele ba complet veste ba chemise il faut kumisanga ngana olinga ya kumisanga te na kolinga kumisanga te asenga ngai ngana kopesa na ngai olie aluka akumisa Koffi Olomide apesa Koffi ba titre o Koffi azoluka na ete. D'accord ken pena na zonga na yo pesa lekechu panda papa malongi. Pour la biso ba journaliste internet ba biso ba question na biso za bien te ba question biso za bien par rapport ya mambo otozo loba ce qui zo boza ko fe mingi za pona mambo otozo tout ba journaliste o baza na Angola ba tuna ki pona yo ko loba nini na likambo moi qui avait pas dans les chou lo na loba vraiment Tania plus na ba journaliste ya Angola pour obi que na Angola vraiment masola net vraiment baza na bango te ba journaliste ba yebanité vraiment na masola net baza te. Mais le gars qui va créer moi les cam na bango ba question sur peut tout na raison ma bête peut-être te tolé ça moi puis ça ma bête peut-être yemo peut-être ça ina balinde de na so ken pena lobby peut-être mutaza la tani akufaka peut-être tanga magi peso boziki akufa ne na ta o yazali donc tandis que te ta yo sala ke na ba journaliste na biso intéresse o ba yebana na bango te ba bima na bango te ba yo sa ne ba émission na so bozi yango pe yo créer na ba problème yango biso zo ber et la tibiso mais ce que passe sikoyo passe ngazolo ba on ngai ce qu'on passe peso sur net oui qui ba journaliste ya kin awa ba komi blotte la ti ber en plus ba ko finga suna moyi wana siko za mabe ngana ko tanga ba komo la bango ba journaliste o ya mabumi nene o ata ba pantra ba dongi ba taina bango te
bon finga sumo oyo wana eza bien te faut leka koloba makambo na ndenge na likambo na ndenge nango so boza kufi peut-être aza makambo ne oyo etengaki akufa peut-être tane permettre akufa mingi plus na ba journaliste angola so baza na eloko te ba na actualité te ba lekisa so boza plus de 10 000 émissions kaka même sujet tel est-ce que muta takufi ce que ba yamba sunani ba ko yamba sunani pardon nazo comprendre bino te Zobo ziso akufi bo pesa ba journaliste faute par rapport à quoi? Est-ce que nazo tuna siko ngape na tuna question ba journaliste ba lukele loi par rapport à quoi? Journaliste est-ce que ba tchela ki poison na ba micro na bango bien nini? Pour journaliste a bomiso par rapport à quoi? Le loto ça la paix émission un seul jour na nga ya kufa et ça après émission oyo. Siko ba lo batanya nda bomisi ngai. Totika ba confusion ya pamba papa wemba kufa na scène Zobo zipe akufi na scène zolo ba maka akufi na scène na yepo azo dévoiler ba secret mususu ezalaka ya kobatama akufi pe na tawana boy akende na ba secret mususu na mutema. C'est ça. Francis Iba Congo Web Télévision a mécano ko réagir par rapport à Likambo. Francis Iba bino ba journaliste TV. Likambo on est commis expliquer bisonan pona yo rolo bano ni na Likambo. Nga j'en profite d'abord pour présenter ma condoléance dans la famille ya Zobozi. Bon, ndenge ka kena utukoloba, mutu nyonso azala na journée à kufaka. Peut-être ndé peut aussi l'émission okipo ko bima okufi. Ba olobani nge non tanya ndé allié. Non. Donc ce sont des réflexions débiles. OK bat baza koloba ke non, ba journaliste ndé ba bomisi Zobozi. Et ça ba réflexion mo eza vraiment terre à terre. Moi je pense que biso ba journaliste il faut peut-être baka musana biso ngo très bien. Il faut to respecter éthique et déontologie. Les loyo ba journaliste ya internet boki olimbisanga ba pesa lem susu bino moi image mo que non bazaka batumo bo avanda na tongo ala muki alobi na komi na journaliste. Ba pesa moi image wana. Pourquoi ba pesa image wana? Bino sikoyo bato boyebi musala. Botelemelaka baninga na bino botelemelaka biso. O tozo sala musala ngo libanda o toza ko fingisa bino. Mais eloko o ngala landaki mission ya Zobozi na confrère na biso moko. Na landaki yango en réalité asali ba investigation na ye en étant journaliste. Ezaneti ngai soki nazo poser aux questions. Na ko mema okar na niveau na po na ko aider ba téléspectateurs na biso bazo landa biso ba découvrir qu'est-ce qui s'est passé entre Ken Piana na Tanya. Bouwele laka nini. Nakolandele loko wana tina mukokoli parce que eza musala na ngai. Eza musala na ngai. Mais cela ne veut pas dire que journaliste Hollandais a provoqué liwa ya mwana mai. Cela ne veut pas dire que azalaki pe na ba loge na ye akotaki ba kisi to ndenge nini. Non, 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 respectons les morts. Oui. Respectons les morts, s'il vous plaît. Toyebi likambo Zobozi akufite. Ope ake asali autopsie babimisi ke non akufaki na boya azate jusqu'à présent. Toza na vérité te. Tiote. Moi makambo avec ça ya mo ebele. Bato babinda no dévoiler ba seka Koffi Olomide yango esali ke esali ba retour akufa. Koffi Olomide Nzambe. Ah. Nzambe kutu. Bozo manquer respect, bozo respecter marambo yaza ko salate. Aboma bino, est-ce que Koffi Olomide a les droits, a les pouvoirs? Ya okotsa mutu na sa mabele. Moi je dirais non. Moi je dirais non. Koffi Olomide a aucun droit ya ko boma mutu. Pe a kokate parce que Koffi Olomide a sala mutu te. Bon, a boma mutu na pouvoir ni. Non, eza liwa. Moi je dirais que eza liwa nga pona nga makambo kindoki wana. Na tchangona na part pendant qu'il n'ont yebi version ya liwa Zobozi te. D'accord, on peut ça quelqu'un. Ouais, ngapelo nga lobaka par rapport que biso ba ndona so journaliste to mona mikolo moi déjà Koffi ba parvenir ko finga ko misaka ba nini ba livre ba nini so ko dete so ba luka base. Ata ke besoin bozo luka pe eloko ngo za na tana ngo so ke bosila na bino boyoka na bino sina maso ba net ngote botika ko luka actualité na simaliwa ya Zobozi. So que ba journaliste doit bomir ba ndé wa ngo ba lobby na cause et que bien.
mais est-ce que botika koloba n'importe quoi biloba loba ko bisa ba livre moko bwendo ko ken pela lobi ezaki to côté so ezaki sika moko ba pesa ki au moins checker lobi ki au moins nini non sala maram na yo na ndenge na place que liwa mutu ko finga ko ba n'importe quoi tant azala ki pas no répondre ki zo bozo yango te azala ki envie a na mona journaliste moko tale kan internet azala mutu moko ki ngani to a répondre so non to mona ngote ba no so ngula ba sala ki ta na mona ba actualité to na mona zo bozini ba sala ki ka émission bien mais botika nde soza posa buzz bino ta ba bumi nene ba pantalon ba dongi botika kao bango ba so des journalistes mo zo finga ba to finga zo bozi ko ba ma déjà kufi nga zo bozi so za vraiment ndoki nga so za ndoki bimela bango moko vraiment na yebi lo ba tinga vraiment suika na vraiment tanya po bale kisi biloba lo ba sans actualité mo luka ba luka ba buzz na bango tani na likambo to zo ke na ka malembe par rapport à bateau ba mi ça va livre ba pas tu RFI na ki susu OK pas chaser le côté moni fato là na nous là pas chaser ça et le côté bino bobo yotanga ba kombo pas tu RFI na yebi bien c'est un tenté aza tenté pena ora mutama boke moko boye aza le côté ngande na boye na kotia na rail susu ya ki journaliste c'était parce que na so ba ramoko na kotia était dans ce bataza a comme flatteur ou bien comme mandia ou bien mukala nazo ebate Kofi Olomide za artiste et ozolo bela Kofi sala musala ozala net zala au milieu du village na yebisi yo pa choye refaire landane batu pona intérêt aza moto ya intérêt mikolo tellement na yebite bon asengi soki azoluka mwa bala problème ezate mais soki pona bilamba nga kutu na osenga na kabela ya flatter ngai ndete donc oya zo luka eza makambo facile ba masa belé ya presse oyo yango zo mona bana mibale belé ba komo beta ba ona ba face po vitesse dans le koso eleki trop ken piana malembe nanu la vérité normalement ils ont blessant hein ils ont rappelé choquant voilà. Bah garçon et après c'est vraiment mettre la cima ils ont ba preuve ken piano tout ça mambazo bozi belé bazo beta bango déjà tout ça mambazo bozi que sous mambo sous ken piano luka ba problème côté yango kota prison kota makala après liwazo bozi na obimisa bato valeur après na ba toilette ba journaliste kaka voilà il y avait internet biga TV ba comment on tape internet voilà to ken piana to kota no mamuke ba bisinga yo na Frank Stema mikolo mbutu mbute koti so makasi problème ni yo na Frank Stema Frank Toro so na été na sirio yebi Frank tanya mabedi tozana Congo promo je pense que lelo tanya mabedi oyebani lelo na internet Frank Stema ayebani mais Tania, est-ce que yo lelo un jour oko wanga na ke ken piana za papa na ngana internet ngande na mémoire na internet yo voilà yo moko za témoin que mutame mape Frank Stemai na internet c'est ken piana oyebi yango très bien et ça même devoir na salela même devoir na salela yo petania je pense que mokilito za la rabengate moi na mai yo yebi histoire très bien te fana na Frank to la plus de 5 mois place moko to la rambe tout moko Frank Stemai moi na mai era kota ka douche azobima na mona kae Mwana mai pe soki akowanga nanga na nyoso ndimanga ta ndenga zalaka musutu na lukela ba docteur na futa ba mbongo nanga bakate ne fisque musutu donc ozomona ba bilo mususu akowanga nanga na nyoso mais a reconnaître ta mbongo na futela ka pa docteur ki na age ko za musutu boete na futi tala tempiena malembe nanu siko maman nio soso bimisela ko seka non te po bakanga ko pampamba ko seka te maman soso bimisela Frank Stemai e uti wapi poko yo na Frank Stemai ba pire te ken piana za pire mutu nanga na so na été mais atika nde bilobela a reconnaître ngata ne lokwa mukeke mwana mayo ayokela nga mawa mwana obima dushi boye webika biso ba mbate okela na sonité mwana abi mwana mai boye bien te talaka kawa mignon garçon na lukela pe na docteur vena wa gotie mascotte ayebi nde na bondela bango batindela nga mbongo na lingi na traité
ndeko na nga mobile na fandi na ye. Donc on comprendre. Donc siko soki alobi aya na nga na musala ya internet ako expliquer mokili mobimba. Siko yo pena même yo kutu ndengo za boyo tanya okondi make Frank aloba eloko bongo. Eza même période on a yaki na Frank na ye pena yo zalaki boto robeta le solo ya masolo mosusu te ya kati oyebi connaissance na biso ndenge zalaki oyebi pende na zalaki na Frank Stema ya zu site ya Congo France. Je pense que bandeko belé ba yebi que Frank kuna na Congo France zalaki condition avant koti sokuna ifabi manayo na bi ke yo polinga sala kuna okimaka epo na ba condition ana do bana baso ya zwaka zaba basi o bandi maka kotumba mambeka solo bozonga nde bozalaki ko finga internet na problème moko te yelo bimbu sutu wana ça déjà bien mais ça eloko moi il faut reconnaître nga quand même que non muto quand même aidanga pe afutelanga pe mbongo bakatanga ne fiske. Merci. Pardon, quel bien l'ensemble alors pendant que va on va venir on va nini na malikamo etali ba journaliste ba bino ba journaliste boligi conflit moi surtout bino ba journaliste internet ezaka oh ya fingaki yo jo finga mako quoi pardon quel piano mako ko na e ba tesa la na nani ta yo lingana lo ba membre déjà les gars kala mam ke na lo ba zaka membre ba conflit so yebi sa mako ko finga ezaka nani la congolaise déjà esanga le quelque chose tika moi les habités mako konda za yo mwami yebi tolo ma plus mambazo bozi ko tsima mako comme mako ko yebi mako lukaka likambo ozo je laisse mo bima kalosila o lukampler ba o yeke so mutu mo aye azo sabino fe mikolo ba le kechu moni na no libre problème o lukana fula ba mako dana la kisa identité o uti Dubai o eta na elo ye mako koti mako ka uti Dubai aye na elo côté aye kala ba mascara pezo simba ete aussi mbaita na chenette morceau ya argent ana talo bien te ana jina bien te ana nina bien te oui na sona mo na bande vérité na sona mo c'est quoi net se petania on a problème na mutu moi je me tape sur la vérité c'est ça problème et on soit ndeko ko loba vérité ndeko nanga nani ken petan ba vérité ali kamke asukola musutu aida mutu pa sala musutu ya ka ndeko ba mata musutu wana ba makoko ba sali lisanga na bango ba finga ka batu ba lo ba n'importe quoi ba comme so muta mémoire na musala net mais ndima et reconnaître ngo neza ke lo ba to be ba memi ba leti makoko ça ba to be la zaka complexe bela maladie ya mpc maladie ya nini ya mpc na ebité na lobby kaka on a la vérité à makambu pardon papa bino bolinga biso te ba journaliste internet bino ba TV mais bolinga biso te bomona ka to zawana luka to zo bebisa luka so pendeni ko baksa nini bon na TV mazawana bon nga na part na ngai na tikala jamais ko soutenir eloko mo ndengwana. Je pense que biso tout toza ba journaliste et l'inko bateke ba o basalaka na internet bango baza ba journaliste maçon biso ne pas to sala na TV toza ba journaliste de formation te et l'inko bandengwana te journaliste azalika ka mutu o aza ko sala musalo biso to sala ya okeni ko luka ba information et après to diffuser yango bande ko nyonso batali biso wana nyonso toza ba journaliste. Mais le problème c'est quoi? Il faut to sala différence. Il y a la journaliste, il y a des bêtises. Il y a la journaliste, il y a pour intérêt public. Vous comprenez? Donc, moi je ne peux pas passer à la télé pour critiquer Ken Piana, Tonde Konanga, Tanya. Kaka minute Chabani record a payé vraiment. Et bela ba sponsor ba dans émission na ba spot ezawana ba biloko ba DG Joseph Maboti ezawana ba biloko ezawana belé tant wana nyonso ezambonga na zwango na passer ngo na kofinga tanya token piano non na zana tant wana te pourquoi ba biloko na pe uta wapi ba journaliste to kotsa bassesse mususu il faut okende pas faire oyebisi faire likambo pona Franciba po faire ai na Franciba voilà OK pas héritier. Oyebisi Francis ke oyebisi héritier que non au monde Francis bana so akepa fabrica sa beta ko boy tala ku tuna profil comment même ko contrôler tiba profil na biso WhatsApp ah tala bo achaki profil a déplique tala achaki profil ya fabrica sa apena mutu na e nyonso wana eza nini
pour na ko bomalem sur relation o nga naza nango na Fabregas ou soit relation naza nango na Déplique pe na ba musicien nyonso eloko e boma biso ba journaliste yangwana to mi komisa neti ba pire ba mikala ya ba musicien il faut kaka ok n'est pas Kofi ok ne osengela mano na malembe te ok na kombo ya Ken Piana il faut que ne pas Kofi ok ne osengela mano na malembe te ok na kombo ya mutu mususu Kofi olobi wana il faut que ne pas Kofi ofinga bibembe ofingi bibembe chez Kofi pour luka chemise koyebi ke nzala na Congo hermo boto senga kaka Ken Piana pardon bassesse wana tout parce que eza ba bassesse yango nde ezo kitisa musala na biso lelo yo bakoma komona biso ba journaliste tozaneti eloko pamba mais pourquoi biloko yango eza pepa na biso ba journaliste to sala rapena ba chaîne de télévision mais et comme fréquent makasi pas ba journaliste ya net pourquoi parce que ba komi komona net que non beti moi 20 000 vues na ye donc yena yé penana ve Kofi ndenge moko vous comprenez donc au beti moi titre moko bowana donc au comprenant que non donc nga penana fali eloko moko nga penana ni donc te journaliste to boité nous sommes des vedettes mais tout tika ko mema ki vedette yango na ndenge moko boya salité et sopa yo sala musala na yo normal batu baye bayo à travers musala na yo et non batu baye bayo na robwa ke baninga ba jeton na ko finga baninga na ko botola muninga mobali to na ko botola muninga mwasi tout ça ba guerre wana nyonso yango ezo kitisa musala na biso na bino c'est ça. Merci Francis Barroso c'est la Ken Piana babi outi Afrique du Sud Afrique du Sud kuna boye mais babi yo ye kana sipa batalufu non yo kango mingi babi Ken Piana kuta ye kana ba sharp o chaka na kingo esa Afrique du Sud ngo za rama bongo okoyebisa biso ni Ken Piana. Merci beaucoup. Mutu abanda makambo nyonso ka Frank Stemai. Na expliquer Frank na lobby, yazo contrôler Ken na ngoyen. Tezo compter Ken Piana ngoyende nini ngalo baki na Frank na lobby. Ngana za mibalo te bayaka azape na basi na ya bana mibali. Donc mais c'est comment moi na mobile Hollande de la vie na makasi boy est-ce que ngana fungola ka yo vraiment moi mobile Hollande de la vie na makasi nazana genre ya bateau te bafungola mibali po ba libérer bana mibali mbongo ngai na ye bongo te nga muto ifa ba position na ngezane mwasi na ngai ya parler mama bana. Donc yenda yebi Ken Piana so ya ki bien ou bien ya ki mabe so moni déjà moi mobile te nga lobi na nga par exemple so moni moi mobile comme Hollande la vie ya mutu pamba jojo nde na kosimba kisi pena ya kobeta biloko wana na démarche na bango comme ezara boy wana ekoma pena ya ngulu mapena na ngulu misa bango pena mais moi na ma tambola pena nde boy ami yebi moko donc ngai na kosimba kisi wana na Londres nakoya pena na magie wana après comme balingi na komisa bango bongo na kokomisa bango bongo problème ezate comme bazolandela ngai bakozwa biloko na okende Londres na kozonga bazelanga na pa Angel Muswahili pa ba Gauthier Mascotte asi azo vérifier ba maison nyonso o ba pesaka moto wana nazokende na kozwa na ngai mais bango ba se préparer na kongulumisa o mai bato ba se o ba blaga na bangwana ba se sa ba aventure ba nguluma kala mingi te ko kende ko mo lo ba suka to sisi na biso pona ma motelizo bozi ba programme batinde nini programme ezali kaka tozozela ndeko Roger Ngandu apesa biso programme pour Roger Ngandu lobby na matanga wana ba leader nyonso bakoya mais leader moko kaka nde baboyi na bango aya tetoyebi na biso wana Roger Ngandu nde obama kasi ba porte parole yende pena mokonzi ya ba porte parole tout ya Congo yenda decidaka talaka porte parole ndakufi alobi na charge ya matanga wana vraiment ba musicien nyonso baya mais leader moko na mouvement na ye batia likolo te toyebi te yenda ko annoncer biso mais yende obama te Roger Ngandu za patron yebisanga à part papa chéri J Ben Piana na wera leader ni aleki Roger Ngandu na mbongo
to continuer après tenga lobi apa Roger Ngandu na président Wera leader ni na Congo aleki Roger Ngandu na mbongo. Merci beaucoup. Na remercier bandeko obo soutenir de loin. Badjimi Bela ou Richard Amelel International, Adel Diogo Bagou Danger, Tal Adel Diogo na Paris wana donc ide Faté Angel Moussoili, vient à Gauthier Mascotte, Carlos Kabasu, les plus nobles, Nazoya Londres. Mais retour na ngai, na kendaki afwe d'ici na lobaki bana mai botika lokenge la mboka. Mais Londres est nazo kende. Na yebisa bango batika la kosokola bien. Pour Narozonga. Merci Tania, merci à Zeti Kiri, Véro Kiri et Jenny Kumbela. Donc merci à toi. Merci Kevin Panda. Moi, quelques personnes, on va ouais, toujours na batu batala Kevin Panda les ketchuna pesi bangonyo so vraiment bambote na pesi si ya Mulex Aigle Noir. Babi si ya babi Dadi Mavungu Vungule, Nolita Mbule Sage, babi Paul Mopasula, Pasologie toujours lobi la bouche autorisée balobi les New de Star neto vivara des habits équipe nationale mobimande tozala rawana Karine Mokonzi la baronne Grace Tembo Tania Mabe Dina Baninga Msusu Bazali Junior Diaso on est là toujours à pas de souci babi Noli Tambule Dadi Mavungu Bogambia si ya Mulex Aigle Noir Moutalekio Azate babi Mama Tokos Nyoso Bijou Kambi Hortense Kambi Angèle Kambi l'union à toute la famille Kambi nalela bino trauma Lili Masango fa on est là. Merci beaucoup Francis maman quelques personnes dans bon, en attendant tous ces programmes, il y a des connaissances Zobozi. Il y a des balandi biso partout dans le monde. Ce qui moi côté Tolobaki Mabe, Bolimbisa côté opé Tolobaki Malamu donc moi ma boko ça la bien. Na profité na pesimbote na mon ami mannequin donc Roi David Mputu, mon ami boss Sirok. Anderson Poutou, donc depuis Portugal, et Kevin Dedier, et René Makonde, les honorables joueurs. Donc, Azakuna, il y a Henriette Kajing à la grande âge. Et j'en profite aussi pour saluer staff Mobima Bandeko Nyoso, yo Tozalaki Nabiso Awawa. Donc, na présenté Pesou ba condoléances na mon frère, Papi Mbo Maote, père de Papa Naye. Donc, vraiment. Et ça qui passe donc pour nous ceux qui vraiment à la fin déjà de cette émission évidemment aussi mututazi mo parnaye ya koloba mututazi mo eloko azaki na motema ebimi bino boyoki ken pena pito pale boyoki Kevin Panda boyoki Francis ba comme vraiment dans cette émission la biso le star merci à toi Christian Mbouy ADT de nous, Yambinga, Costo et Gaillard. Christian Mbouy, merci à toi, merci à Cédric. Et merci aussi à mon boss à moi, Raphaël Nguindou l'ingénieur, merci à Jess Biakou. Merci à Envie Mayonnaise, 12 fois Bogart. Envie Mayonnaise, Babi Lek Star à Star, Lek Mokonzi, pas à Mokonzi. Merci à toi. Merci à Edo Makanda Oulama. Merci à Yannick Komesa, Ben Dost Festival. Hein? Babi, on ne mélange pas. Kevin, ce qui est belle dans ce festival. Et bien, là, on ne mélange pas. Tania Mabedi et Bango. Merci à toi. Merci à Dachumbala. Merci à toi, Papi Zila. La ligne Binomingi, tout continue comme ça, Moussala. Mes condoléances à la famille à Zobozi. On va perdre. Donc, ils ont participé. On a besoin de faire ça. Buzz pour le matin. On a besoin de Lélo. Et ça, Zobozi, lobby. Et comme Abino. Et on se retrouve à la prochaine. Bye. 001 quoi. Nyonso banda awa internet awa Facebook awa Google awa. Donc Raph Nguindou le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Congo Rande le ber wata. Mais pour la sikoyo ba fils tout bangini. Faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raph Nguindou Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Nzambete, Moboulou. Avec Raph Nguindou. Congo Promo ne tombera jamais. Malala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, balobi Raph Nguindou. Congo Promo toujours. Grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est là ce que Raph Nguindou. Congo Promo. Congo Promo qui tokos net na film. Congo Promo babunda na nango. Ski to zakani na Boston wana Raph. Congo Promo.
monde entier international. Congo Promo, numéro 1, site tout. Congo Promo deux fois avec le boss Raf Ngindu. Inosbi, les jeunes leaders de la Gaïa. Artiste Nayo Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Qui tape. Vraiment, on va s'amuser et les Yambongo. Yawa Omeni et les Yambongo. Congo Promo, c'est vous qui payez l'addition et les Yambongo. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un qui site tout, Congo Promo donc enfin batika au vivre. Congo Promo, tu côté partout. Bango ba limiter monsieur le côté partout. Donc Congo Promo, Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo avec Congo Promo né au site pendant ma BT pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois le Congo Promo TV Raf Ngindu number 1 babi 001 Talanga State niveau matoso aux États-Unis niveau wa boy faut pas aux États-Unis to bona biso te auto juger ba 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 teta ka biso ne pour le Congo et que